Bandeko mbote bisika nyonso bozolanda ngai nga ndeko na bino Simo Poso Lobito nzeta moselu kata kiringunduka kamyo munene tembe sili bajalo bakufi bafo konte pe bakufi la lula bulu yeke bataria. Bandeko nzamba lola apambola bino apesa bino oyo elingi motema na bino apesa bino grâce à ces grâce vraiment oyo ozangaki na mbula oyo elingi osila nzamba lola kanisa otala likambo moko le bienfait moko sala nzamba lola apambola bino oyo mpe babala bango te nzamba songa bango apesa te verveuse apamba mobala touche motema vraiment na avant tokoma niawa apesa te eloko to ya kobeta ta mokako swa oyo nyonso bozangaki nzamba lola akanisa bino na kombo na Yesu Kristo amen. Bandeko avant na bandali solo na ngana koko sona bino likamoko ya mwa moke concernant bandeko na biso oyo ba betela biso ba mindule ba sala rapo biso peto yo ka biso peto sala rapo bango bazala bandeko na yeko lo ba concernant likambo ya bandeko na biso pe ya ba musicien bandeko na ngai ya misusu ba mona ngana musika otenga na zabo lolendo na yebi komba lolendo te biso to biso eloko ane ya pona biso te na yebi na ngate muto nyonso yebi ngai Simo Poso Lobito tembe na tembe ate so mutala beto liso na za mwa lolendo to nini boy loba bosani alini kaka ke asala mwe loko moko bopoye pa kota na kata palmarès te palmarès na ngapo kota ifozala opa yebi na ye ayebi opa yebi te na yebi lolendo on ebiti soki sa kombo mutu mais epa na nga na yebi yango te nazolo ba concernant pe bandeko na nga ya ba musicien ndenge na moni ba message bokomelinga ba misusu bakomelinga wana na yebi te bandeko na ba musicien nyonso muto azangi numéro na nga yiba ko zatani satu mibali plupart ba musicien nyonso bozana numéro na nga na benga rapi bino oya ndimaka tosolola na vandi ya musuba ndekwa il faut koloba likambo lelo parce que na moni ekomi koleka ba misusu bazana babenga kobenga eza mwa pasi nga na bengi na tuni santé te okanisi ngaya na pesi mbuti misusu pe babenga ngai ndenge nini ote oponaka ba musicien misusu solola te botika depuis ki mwana batazane kalime te depuis ki songi na koloba likambo azana mabene pe na malamu na depuis ki banda Kinshasa avant ya poto bandeko na ngani nga okosa likambo na luingit depuis ka bando benga banda saka na Kinshasa yaya na zoya ngabi yopo nga osanu ka ba vanti akomi Turquie abengi nga akomi Grèce akomi na Paris abengi bandeko c'est que mutu soka so benga yondengo ato azwi wo mwana azwi mo quand même mwana na moi place moko boiti to yibi ndinge sala parce que yo soko lingi ozala contact na mutu il faut ko benga pe mutu na mutu pa ba evolution bandeko ngako ozala problème na héritier wata te soso lembe na ça problème héritier ça numéro nanga na komela kaye il faut que le ba vérité léon na lo bango héritier ne me répond pas na ebite lo ngana sala héritier et ataka kaka ok atako répondre na ebite msolo kwa so sala pe nini concernant ba nini ne ba nini concerne ye ya le 25 décembre wana biso no soto kozala kuna token romona ye na ebite ya msuwa moi je n'ai pas problème avec héritier même na loba ki Fabricas nga sans problème là Fabricas ça na numéro nanga mama kamuna bango soki eza ndenge ni botsanga te ngala za mutu nyonso na za muta deplikite na za muta batu nyonso na solo na ba musicien nyonso soleil wanga to solo to seki awo to bengana soko moni mutu alobi na ngai ke otenga na saka pour mutu bote akosa na mutu bosuko misoko na sala ka pona deplikite na saka pona batu nyonso déplique les garçons qui m'appellent beaucoup déplique c'est lui qui mutu abenga nga koleka déplique azate tozani na contact mingo mona ndenge ni boy tozani beaucoup de contact et ça te pona ko flatter ye to ndenge ni Fabricas ngana benga ye bati biso le côté opposition Fabricas ça non na oloba dilo Fabricas ngana benga ye comme de fari pona ngati na komela ye kaka merci na kamondo ko kanisi ngani mingana ça na problème na ona ni Robi ne pas la numéro na komela ya ndima ona ko rappeler yo nani comment nani Hervé Gola, même chose, aloba ko binga na répondre à yenga bi savana c'est la rappel na yo.
fali pour pas me soit benga ka mon me soit te de ko na rappelo après na ça na ni na ça problème na mututé ceux qui bango ba ça na problème o te o saleli o so sela nani propagande ya hérité wat ba c'est la mutu propagande il faut pour solo lat ba ko c'est local esprit te ba garçon comme linga so yaniki na moni yaniki ya ceux qui na fait du sud muta na moni biloko mo ka tindelinga komelinga pe na moni baba nini mo kwana yaniki depuis ka nani hérité wata ye awa soka linga ki azana beso to mona alinga ka binganga bandi ko photo za la clair eza poto oko imaginer ka beauté no obengi ngo to ce programme to yo siko na Afrique du Sud so apprendre nga ki depuis nani hérité sosolembia za kuna na ko yeba ndenge ni soko ngo considérer muto bengo bi ndeko nga boy ndenge ni oyebi teke na obeta abu na ko yoka olingi no bongo te sikoyo ngana kendi nake na ko bondela ay masolo akala masolo akala tango ba vient msuba ndoko beta ba musique wana ba vielita bembo tukas viena sakaka vielita bembo yana nga kati vielita bembo comme c'est nga mbote pa ya wana yana nga kati ya lita bembo tukas mumbombo domine biso wana bazako na studio mama ngebi ba viena biso ndebita azaka na belgique na bo c'est un sacrifice bo comme c'est la vie bo comme c'est la pas vie na ngai wana ba mbote mingi tukas ba yaba ningi saka ye wana ya moko du ya wana ya bolingo ya na biso motema na sens wana so bo tindi la hérité mission bo yebisa bo tindi lango ngaza problème na hérité te ayaki pari so ki na besoin azana numéro nanga fabrica c'est pas un numéro de bouteille bato ana boyibu ba wera son nyonso na komela ba o asepeli ko yam asepeli kondima mbote nanga malam o ba asepeli na yete la vie continue bande ko to kende la biso ndenge monsieur so kende na bete la bino wone zaki kaka moi eloko ngana yebisa na bande ko nanga ye nde ba ko monela merci bande ko na batindi linga video moko wa na tali video yango ti na landi yango ya makambo concernant ya Cindy na oyo Kisinzoga na kufi. Est-ce que Kisinzoga na Cindy ba cause un problème? Kofi na Kisinzoga ba cause un problème. Ngape na yebite bandi ngaka na yeko solo. Parce que lelo so ki pe moni Kisinzoga zolo ba mingi boy bandeko azazo bati ayebi likambo. So ki lelo pe azolo bela Cindy c'est que ayebi pe likambo azolo bela Cindy. Parce que so bolande ngo bandeko ngana yeka koloba azarte émission ngeza wana ezo leka wana. Na moni peye Kisinzoga on a tele ba nino a diminuer alobi azo sala régime akomaki na ba 180 ngabi mosa saka na 180 boite leki bebele Dubai ko ya su kilo lo to solo li na mona ki wana to solo li wana mais soki Kisinzoga so telemi la paix Cindy c'est que il y a quelque chose qui ne va pas c'est que il y a loko moko boye ya mso ko faire prometa qui a réalisé te na selon ga ya bandi kunde na kanisa parce que Cindy a yemba pa ya kofi soki ba nde ba lobi na ngote nani yes moyo nga ndima te ke Cindy ba ka mwasi na mobali na kofi ya wone za fi privé na bino boninga ka ngana ndima ngo pona nini boko ko ndimisanga na makambo so asa amukolo na ko olanda makambo so aza mwasi na yeza makambo so baza na yeta sakaka chanteuse eza na ngope makambo kaka nga koto na ngana yebi na ngati so aza mwasi na ye so baza ka mobali nani ye ko fasa ka mobali na ngana yebi na ngai te bandi ngana yebi kaka Cindy aza chanteuse pa ya Kofi abuo pia so bino boko continuer kuna ko yeba so kinde mbokwam na bona nga ba problème na yebi te. Mais si vous tenez Kisinzoga et comme ça salaba et comme ne bazou ande ni bangona Cindy. Parce que Kisinzoga so bolende mission na lobi belé concernant Kofi. Lelo Kofi ndongo kina États-Unis na makamsungana ngaso na bina loba mboke ke kufa. Oh! Mboke ke kufa na nini? Bandeko oboni eloko mususu ngana lobi oboloba ka teke te yo linga ko sala ko tala. Omoni ba Kisinzoga wana atamboli ba place ebele soko moni atelemelaka Kofi mingi c'est que likambu ezali eza azarte yaya mutu nyonso ko osana ba place na yo mais atelemelaka Kofi wana pona ni parce que Kofi a prometaki pona okende États-Unis
na yebi na nga pete soki ba promete ka bolingo biso na bino pe to yebite o lelo nini sindi lokola pa ke sindi soka kendaki elingo za skanda lokola ya kete biso no soto kende tenga le sindi za musicien akete mais ye ozanuka porter parole okoko kendo pe koko kenda yote na esa nango échanger te parce que tozana besoin muto koyembela biso mais yo siko kozaka muto pona kotsa mouvement omoni différence eza wana parce que bandeko nga ndenge nazomonela likambo sindi na Kofi ndenge na landeli yango on dirait malamu eza su mingi te na yaya eza nango eloko te na lobi neti na ndenge mabe soki bolandeli eloko wana bi onga nazoloba sindi na Kofi malamu eza su mingi te parce que ye moko ndenge kisi nzoka lobeli malobana lobi eza trop ya mwa moto mingi muta kolobana mwa suka eza alia mais alia toyebi azaka mwa sa Kofi bon siko ndeni bino boso kotse na makambo wana neti ya basindi na nini siko ngana yiko mona siko nani alia na sindi bazaka kimbombanda loba bino biso nde mutoni totsa kibombanda ngo ya msuba alia tsaka na nini ayibika sindi ya msusu ayemba ne pa ya Kofi bande ko balimbisa ngai ba msubo boko swanga mabetali bino naza ngana lo balikamdenge parce que communauté congolaise soki bo bande lo bakama kama vérité et comme parce que nga selonga na yebike net alia azwaka ne ya msusu sindi lokola kaka chanter soki basala bolingo bango na ye Kofi eza ndenge na bo mais pona ye ayebi ye kaka zalaka ne chanteuse na ye eza ngo makambo parce que kisi nzoka lobi azala makambo soka bimisi mboka ko est-ce que kisi nzoka pe Kofi alinga ye ngape na yebi na ngate ayebi te bandiko yango kana ye ko lobaki na yebi makambo su parce que makambo ngo sala mwa bulu yeke et loko zo buma kaka mboka eza likambo ya États-Unis o kisi nzoka kotela ko hôpital babia kitaki tension oya kufa no pona vanité de vanité oso yeki na opoto so ki pe na soso lemba mema ki eza ngo pe kaka maka ya ebela batola ba laka ba mema te nani héritier eza ngo pe kaka bosana no makambo wana ya kisi nzoka sina lobani bungabi kisi nzoka Kofi mkola ko memo na poto nga na meli bouchon ya Kofi ko memete ndenge pe Kofi azana Kofi po bokanga data lelo Kofi ba be masu musicien ame ma danseuse ame manani asuki ne wana akomine ka mutaba système ba bengi am soko beta zune ka batu na mboka na neti na France bo ayebi ka ba musicien na Congo lipo ako dépasser ndinga ko la visa kuna ta somela mino ba billet asombi kaka mbala moto ke no be échanger asa changer makamba bo munde nga sa États-Unis te mais si ko nga na comprendre sindi ko kozanga pona ni bat no tuna inga yango pe na opesa réponse sindi ko kozanga ni ngala bino pe to yebite parce que chaque chose a son temps parce que ngandenge na sotalela Kofi na sindi il y a quelque chose qui ne va pas ngandenge na lobina yibna ngati so bazana likamune parce que botele mingo te sindi pe ni asaka musicien asali musicien ndeto lobi bisonyo mais ndenge to yebela ki bino de to yebeli sindi ko zanga to misuba lobina ngaya o ya poto nani koloba bongo te Kofi azaki na réseau so mimi sindi alingaki akima Congolais pour nous organiser. Na yibite ya msusu makamso ba Congolais msusu zanga no solo ote so ba azana poser msusu akima na ya msusu so comme to bino comme to so kanisi na mwana batu makanisi ya mtsane pe na makanisi wa babia ya poso ndima kape sinda azana poser so ngenga ba kenenge na États-Unis akima en tout cas ngana yoki ka bongo akina poser msusu pa ko kim sindi na ndimi na ngai te mwana batako kima modele ndenga linga na Kofi na ndenga yemba ka nepe kitoko bongo asisa carrière akokima poso kwa kende wapi il faut otala pe agit okima siko posa andenge ni yemda ba projet na za nepe bien kuna nde na mona kazo seka na zo denda na ye asa ne bien na kini pe na kino otala na mona na pe tamboto to so na yebi na ngai te mais ndenge na mona na sens wana lobaka izaka makanisa batu mais azana ye parce que ndenge ngana monela ki yango babiota saki na projet ko kima Kofi arevaki yango moye Kofi memaye na États-Unis ezate la lula la bulu yeke bataria faire gola mabele mame bonne chance
na sens wana ngabi oh ekokoma na niveau wana parce que déjà c'est comme système batu babanda komima so ba musicien te to komi na likambo bana komima so batu parce que modèle déjà de Kofi asali ekote ba musicien mingi a komine kaka yene asali loko ne moko bwabeti na ye ake na lobite ke ba musicien nyonso ba misube mita malamba sana bango mawanza bisuke sali akoko sala nayi me ndenge ngana yebeli nde to so kendele bandeko so so ameli ngando ekozala suka malamu sana ngosumingi te Guy Mumbata na Belgique ingénieur na biso famille na sens wana nga vraiment concernant makambo na misusu nini neti ya Kofina na Kitsinzo kasoka zo déclarer na moni pas déclarer makambo mbongo ye place no sakina ka déclarer mbongo Kofi pe soka la ka mbonga na bilope to yebite ndenga na landika na yeka kofunga ndibo tuna inga ote boye sindi nini tala boye biyo baka boye me olinga ko lobela nini makambo suklete tala sindi ndenga baso ba komi na conflit bango na Kitsinzo baba si basit ya musuba ibe loko bazowela parce que sindi pe babia ça problématique parce que sindi banda kota pa ya kofiana baby ça ba relation nyonso ya ba musicien na mibali na basi ba kenela ba mauvais souvenir pa na ye nganga na yiba sa chanter mais soko komi na niveau ya kolongola pe ba musicien komi pe ko suspendre ba tout c'est que azui moi pouvoir moko parce que ça azarte yo karambala moko bandi musique bandi boba no pesa ba nini bo c'est que ça makamuso eza na kati aya yanga pe na yebi na ngate so que ça parce que yo o chanteuse o comme na niveau ko pesa ba suspension o boy c'est que ozamone loko moko poate ndenge za la kan ba pesa mo pouvoir d'achat na sens wala mengai na yebi vraiment ba makamuna bango ndenge elekakate héritier wata sosolo mbelo pour na no bonne chance pour na le 25 décembre wana tokoya komona ngo toya totala concert ngonde koleka tokoya tomona na concert no ya le 25 décembre wana tokoya totala na sens wana bandeko ke soki ndenge nini oe koma nini de nani ye kisi njoka koma olobote et Ali azana raison na ndenge nini ngana bino pe toyebite botala ka video na ndemo ka lobi yango wana eso sikile wana Ali azana raison mais Ali azana mosa Kofi batino so bayeba ke eza confirmer ke ya mosa Kofi si quoi ça sonne raison ndenge ni na yibina ngati kisi njoka musuba ko za lingane Kofi me akwa ko fungula motema te eza na ngoma kambo aza mwasi bilobo ka tsazana amwasi ana biloko nyoso mosi salaka akolingana pe kofa ko lingai parce que loko ndinga zo insister bongo bandeko mwana mwasi so azoloba likamba zo zongela seke likambo iza nati lokole la mi da France makambo iza minene adidi o mande na yoka ko otinenga message wana Paris déjà to monana na sansu wana bandeko na moni eloko oyo ya problème eza na ngwana te osoki ndengeni asinde sa neti ba musicien nyoso akogine pe ko ya akogine pe ko kende ya msube ba fatigue ya ndenge ba lobi ba fatigue azemi na yebi na ngati msuba bia otebi ya komna zi asa mwasa botaka soki zeme za pe gloire a Dieu bon bino bolinga ka sala keko te soki za na pe zeme soki ya yebi soki ya nana ngope ngana yebi te esa ngope ka lokumu na biso nyoso fierté ke aboyibu tout est grâce azang na vie za la raté ndenga na yoki wana ngabi tolo ba ko boni nyoso makambu tekele bumba prime d'activité na zozela no seza nango makambo loko msuto benda boye bosala boye même na soleil wana mukwali to soleil mingi ma soleil belenga bi soleil il faut kaka na vie kozala sympa koyeba kaka kosulula koyeba ko éviter makambo supo bozala ka bien Didier Lacoste mungonga bana kini makambo zande bongo c'est lorsque mtata mpasa wakenda wapi wayoka na kasute boye azo sala bomo to ndenge ni to adinina na mabele bongo sima bima na senso na bandeko ndenga na monaki na ngai kende botuna ngai ngandenge na monindi wana ndenge na tali pe video botinde linga kisi nzoka so ba komo discuter na sindi seke likambo iza bana membre ngada ko yeba na ngati soki likambo seke likambo izali biso mi bale fallait to tikala bino mi bale fallait bot yo yemba kati yo sa porte parole yo sa chanteuse bon ndeni bino mi bale bo aloba ke bino mi bale fallait ka botika boyebi makambo na bino
nayebi na ngati soki likambo nini bana membre na boba ko ningisela nganda ko to yebi te ya lobi ka sa na réseau pour ni bango nyoso bakenda kité songo si leo mwana nga ya motema na sens wana Nathalie Péa tout est normal eloka sika eza na ngote Claudine Eyali la femme de Valais na Grenoble na zo la prime d'activité bino nyonso wana na sens wana na boamboma na Paris mobala ba problème futela pa na yo kama problème na ndako boamboma na Paris na sensoneza eloko te soki ndengeni et seke soki makambo ezobima buyi seke eloko eza na se parce que nani mwana mwaso soki kisi nzoga soka akomi na niveau kabini soki na bina bimisa mboka ekufa seka yebi kofi koleka ya musuba tebele yaya makamusu bo dutaka te sobo moni mutaso telemela likamusu il faut yoka ina ako telemela muto na ndenge parce que confiance soki nani alobi confiance ko akoloba na nani te na kisi nzoka te seka likambu izali bandi bokanga data lelo parce que ndena moni mwana na lobeli il y a quelque chose caché na katu na yebi na ngai te parce que bolando nga lobi ebele oye koyeya na ndenga sa dimine boye mutalinga ka kufa likola itazi vanité de vanité on a kino kufa nga pona biloko ya mokili oya nita muke buzoba zoberet zobararura na nini yango natala kika bongo bandiko pona lelo nga na suki na nga wana bandiko butu malamu sika bozali nzamba lola pambola bino lolo lula bulu yeke manda shanti to monana